Moi, je parle de ma vie, qui n'est pas un secret. Surtout quand je suis pasteur, je suis d'église. J'en ai parlé avant, mais Zaki na ngo momuke. Si on est na amna me kwa approfondir na site ya munene o ezali Kleboa. Il y a une émission tout le monde yaki a CP na couple na ngai ngana mwasi na ngai. Wa na poto. Na poto. Na côté ba o lekisi o l'équipe Porto Léon pour pousser na mboka on dit je sais plus ça fait un moment voilà. Mais ce qu'on passe dans nos autres rangaï, aïe bien parce que nous temps qu'on a bango, na dénoncer tout. Parce que ce que to bombi et zo salamala monté parce que. Au moins il y a à té et salamala d'abord on dit pour na bomo na pasteur one et puis parce que va retourner. Comme je viens de le dire tout à l'heure, le pasteur n'habitait pas, il n'habitait pas avec nous. On est au vent quelque part. Place on est au Nyokolaye. Dans une nouvelle news surtout, parce que Nyokolanga il continue à quitter. En tout cas, il passait tout le temps chez nous. On est au Kolia, Kovana naïe, Kosolanaï, côté Abisso Bible. C'est vrai, il y a bien naïe. Mais aïe côté des autres dans le Katanda Panga. Moi, c'est dans la même comité, on se prend un rapport sexuel à Zako Boya. Ce qui passait par Sorin Deni, il va me balayer naïe bien ngate. Nandinga makamboye ki ndongo ngana moi c'est aussi ma tata. Est-ce que Bangdeni qui est pasteur abande kusona moi sina yo ba makambo moko ya mabe? Parce que pasteur, il était tout le temps avec ma femme. Moi, je suis allé dans la famille. Il y a des gens qui sont allés l'église a monté to yebite ngana to captain to na matanga ndé après ko somela ndako. Ah OK, donc até qui na matanga. Oui. À c'est peine couple on était à l'époque on était encore jeunes et tout. Nzambe tout ça ya kopesa kimi ko na matata a ko tera so ndako tout ça ndenge tout ko linga kimi tango ya zuyamba mo amimba mo virus il y a une virus ko te ko la ko mala Marcel il pas te ki to so ko te akolelisa yo leli na mate ya kaka yesiko aye a koti na ndako nanga koti na vie na ngai quand je te parle de koti na vie na ngai il me contrôlait. Mais si ko yé o tika ki ya na ndako ne tandis que yo yé baki déjà que et le comment ça maki déjà avant au perda kutu famille na yo mobimba mais comment yo ndima ki solo moi parce que biso mbali to na tina mokote passer nem taza danser ya bande ko basi bossa vraiment très attention na éviter parce que na minute yo je pars nazo ba pona ngai vie eza moko bande mbali na éviter que vie ezali moko ezami balete bate bele bazana kana ngai o bazoko koloba te ngana zolo bapona zo ko aider batu mingi bossa na très attention na basi na bino o bakena prière tongo midi pokwa o wana bokeba. Merci na bino nyoso oyo bozui temps to bo disposer battant na bino ya kolanda émission na bino to de la vie nde to lobaka chaque fois o eza site na bino kleboa.com. Donc lelo na internet ba internaute nyoso oyo bakotaka na internet ba yebi que nazokosa te site o epesaka batu ba information ya solo oyo baza ko travailler na ndenge penza ya solo eza kleboa.com. Donc nde na lobaki chaque fois ba yaki na ba vuluba na bango mais lelo penza grâce ya Rachidine Zoube Mombele, hein, Rachidine Zoube Mombele, grâce à Papi Leroy carte illimitée formule Asuka et babien na baluka aboté Charlie da yo basi bakabela o voiture asika Charlie da Silva, hein, to vanta ming pe mo ba staff na biso parce que toi na pariawa to kutana ndeko moko il a un message oyo alingi a adresser na batu nyoso yo balingaka émission to la vie parce que eza penza vraiment beaux à la brancher parce que message yo eza pena très sérieux ngana sina yo kiango boyo kayango ndeto sola na pesimbo te pa ya Ted Tendai papa sangoni. Oui, très bien, bonjour à tout le monde. Voilà donc aux émissions to la vie biso sola na biso hein to sola na biso donc na lingi penza to sola na yo parce que ngana yebio bato belé peta musu ba yebi yo ba mona yo mais
ou eza pena version originale. Je crois au pe sabato autant sous bazwara tant au tala yote pe sabango kombo na yo et puis tokota vraiment na liso na biso. Oui, merci à tous ceux qui me regardent. Merci aussi na bato Baebinga. Jean-Claude voilà quoi. Donc bato Baebinga na kisasa topé awa surtout élève na ngai parce que nazaki professeur à histoire na géographie na mokengeli et puis na kamo na matete. Bon, bane le kebele, voilà. Donc, c'est quoi tu veux creuser ma comme ça, mike pour nous aider, batumususu, bazan à moi impasse. Et on va kakao tu partager na Papigen pour l'instant. Voilà, donc il s'appelle Jean-Claude, on a précisé Jean-Claude Luciata, oyo tamsusu baromo na bamoni. Obengisi to lobela vie, n'habite message nini oyo olingi olobela parce que si tu appelles mituno to non mais obengisi biso vraiment pour nani. Merci encore, Papigen. Ngai na bengisi bino kleboa si tamunene parce que ba makambo ma bezo sa na mokilo yo ba msozo kama ba ozo samba kama la blague ba ozo samba la G or ba to ko kufa. Alors sur le cambo dénoncer on est bandérité parce que baloba que ceux qui donc kangi mutu il faut que belela na moment wana sinon te mongongo kei mutu kei. Moi je parle de ma vie qui n'est pas un secret, surtout quand je suis pasteur, je suis d'église. J'en ai parlé avant, mais Zaki n'a pas mouké. Si on a approfondir, na site ya munene o ezali kleboa. Il y a une émission tout le la vie en fait. Makambango pena siku ezanini. Makambango ezanini. Je crois ne la psem no bozala brancher, bo pousse na ba télévision parce que makambo bandi to fongoli masolo pour ngbo yoka. Bino batobo kindaka bal na mbangu mbangu na voluba, je crois vous comprendre. Oui, merci. Parce que ngai kouta na poto, kouta kisasa koya na poto, na aucun moulaï te passant ke moulaï tout ça 10 jours avant. Na bali moi sinangai normal to vandi. Sauf que le rôle la paix na linga ki nzambe trop, na linga nzambe mingi. Pasteur moi otaki kisasa aye place ya kipe na yeba kipe famille on a te to nagi matanga moko boye to comme na matanga passer ngo te yaki a sepeli na couple na ngai ngana mwasi ngai wana poto na côté ba o leki ba Porte Orléans au pousser na mboka on je sais plus ça fait un moment voilà mais soko passer ngo zota na ngai ayebi nga parce que no temps ko na bango na dénoncer tout parce que soko to bombi ezo sala malamu te parce que au moni ndoki belela oui parce que so beleli mo ngene puis tu seras mort et alors soko kufi oyebi soko za kuno biso to éviter c'est pour ça to milengelaka alors soko eloko ezali mabe mieux vaut ko dispatcher eloko ngo na batu muto ayeba par na eza wapi. Je ne suis pas là pour faire la publicité du pasteur ou publicité na ngai pour être bon nanga, ça m'intéresse pas. Je suis connu de ma famille, ba nanga ba yebinga, maman nanga yebinga, famille nanga yebinga, le reste je m'en fous. Nazoya pour nako aider batu. Na vandi na mwasi nanga to vandi tout net couple que sur matata zanga na ngote. Déjà famille de wango zaye matata muke pasteur akoti siko ngana kaseki makambo oyo ngai nazanango so na ipsi pasteur ekobonga. Il est passé à une église, à Zoya Nanda Kunanga, tous au prier Nanda Kunanga, tous au bavé Nanda Kunangai, Eron Azagin à Paris, tous en porte à Saint-Ouen, Nazako Kende Moussala, Nazoti Kave. Non, pardon, pasteur Aouti Kinyaye, à Tei, et ça d'abord on dit pour un pasteur, et puis, parce que comme je viens de le dire tout à l'heure, le pasteur n'habitait pas, il n'habitait pas avec nous. En Eovana quelque part, place mon bonnet au Nyokolaye, Nazena ba nouvelle news autour bazo nyokolanga ikoto na lia kite. En tout cas, il passait tout le temps chez nous. Ane ko ya kolia, ko vanda na ye, ko sora na ye côté ya biso Bible. Et puis c'est vrai que na ko sabela me yemta afungola kingelo ko moko ke oyo ngana ze ko ignora ngo ke Yesu tango ayaka, Yesu ayele ki pona biso te. Ayeki pona ba Israélien exactement. Ayeki pona biso te. Tango ba Israélien ba boki ba rejeter adopter biso. Et le kwana to yeba ngote yemta fungola ka. Donc ayebi ne Bible. C'est vrai ayebi na ye. Mais aye kotia désordre dans katanda kunanga moi si dans même comme temps pour ça rapport sexuel à zako boya so qui passait ba solo ndeni ibangom bale na yebi nangate nandinga makambo yaki ndongo ngala mo stanto sima tata
Ole ye meka ko bongisa ngana longo na ndako na kei quelque part ye abandi ko ya na ndako o ngana zaraki na mwasi tanga na bana bandi ko pese ba fufaliaka abandi ko leka kona ole ameka ko bongisa parce qu'il y a pasteur. Parce que moi ça bengana ko na ndako. Non, ngabona bimaki. Non, ba bengana suba tuté som tanga bengana yo bon, je sais pas. Nazaki Mario déjà, hein? Nako sala Mario te nako fana ndako mwasi te no mukili. Les ara au 100 mètres. Non, pour ngabe trabasité. Les gens anciens sportifs, Natika, c'est vrai que Tika est hein. Donc, Nako beta tinga bundagate. Na beta moi cité qui a 100 mètres. Mende, Makambango salaki que tellement que incompréhension côté à la famille, incompréhension côté à moi si, tant passer à côté nakati et sous ndongo. Je pouvais plus supporter na keinanga. Mais yo ce que bangdeni qui est pasteur, abande ko sona moi si na yo ba makambo moko ya mabe. Parce que pasteur, il était tout le temps avec ma femme. Moi, je suis dans la famille. Donc, il était tout le temps là parce que est-ce que Babima? Est-ce que moi je suis en Bali? Ça, j'en sais rien. Mais que pasteur, il fallait qu'il a réunir biso, à pandi les sous bien. Après, c'est pas fini, hein. Là, tu vois, début. Pasteur a pandi, di balawana. Moi, je suis dans la bana. Il y a des gens qui de temps en temps qui nous bana de façon que ba libérer ngata bana et sali que ngana bimindoki abisinga doki kuna ki ngana zandoki famille ngaba zandoki lokwa mwana somi balé azaka na état bien te que ngai na bibisa mwana wana akwa lo bareta ezali ngai na zandoki boyena boye siko moi siko biloko to na yoki na mutu na ye écoute c'est ko banga c'est normal. Tant que passer à Zobéter, moi, si les solo, passer le quoi, passer comment, na manipulation, bango, yandeng na bango. Attention, na zolo va passer, n'y sauter, hein, ba passer, y a solo, o ba yebin zambe, o ba semblant zambe, ba zan bango moke. Ba oya ma be, ba ça tellement trop passé, ngana zali mutu oyo, na yebi lo qu'on a vivre yango. Sauf que pour notre parenthèse, na yebi ka passer moko o ngana yebi. O conscience n'engé zolo ba. Papa Kabemba, pasteur Kabemba, Azana Auberville, Azana Courneuve, Azana Église Néwana, pasteur Kabemba, au groupe Nezali, Grâce Divine. Papa Kabemba, yé, Sokazota Langa, Tobani, Basota Laba Yebi. Wana, c'est un homme de Dieu parfait. Voilà, donc, Papa Kabemba, donc, bah, confirmé, aux vraiment, Moussa Nzambe na Sembo. Mais tout son nom, mouké, c'est que pasteur Wana, Oyo, a Yaki Kobebi Samasolo, Azaki l'église n'est comme la Oni, et puis d'abord, il est pasteur en Komoni Zalinan. Merci. Église na ye, era yeke pa nangai e asale non église te. Aya awuti ki sasa sika. Na ba chemise nzuluki na boye na bo. Webi kande bazalaka. Akuya mwana mawa. Simanongo a fondé l'église na ye soko baso église soko pe quelque part soko place. En tout cas era makamoni pensana ki a seve ka sana église parce que na la ki pe église na bango po aluka ngai asala ngai akuta sangana mo sitanga to ngako. Azaki église nani oyo bino boke d'abord maté na po confirmer que pasteur. Le côté mabe na église à mutu to yebite ngana to captant to na matanga nde abino ko somela nda. OK, donc até qui na matanga. Oui. À ce point na coupe na on était à l'époque on était encore jeune et tout. Nous moni peka domo Nzambe tout ça ya ko pesa kimi ko na matata a ko tera so ndaku tout ça. Ndenge mutu ko linga kimi. Tango ya zuyamba mo amimba mo virus. Ya na virus ko to ebola ko to malamu. Aye ko to ko briser les sous bien ko buka bien. Si vous voulez, vous allez ngana mona raté, yé passé wana na mona ke mgosu na station service azo ngana garé nos essence, yé pas garé kiti na moni na kana moi si na ina bana ba essence Nathalie a démarré ki. Est-ce que bossa ninga est-ce que monenga? Omoni mo kilo ninga zali, so etam su mutu mususu lokwa pe na bien mboko na umepe na mboko yo. Na ko futa pe na batu pe mbongo pe, ninga zambe ba salier pe grand colo. Kombo na ni pasteur. Comme on a yé, il faut tout parce que ça fait longtemps comme on a zo beau ça na bi o passer mi bala c'est nga so filmer o monsieur Libana pas na bo ça démariage dans ami balé o mi balé na bi Marcel auta na seka ka nani Marcel pasteur Marcel auta na seka wana ami balé na ya li boso comme on a yé c'est la comme on a yé zo ki mangai c'est vrai pour son appel comme moi si ngana moi si ngana moi surtout ka bona son appel si bato ba yebinga ba yeba passer on passe et tisi ko azana église wana pour passer Mario ba passer abala kuna l'église wana ba passer mobali na église wana apotina moi na mabana ngabana misato ba passer ki na passer wana siko moi si bobota ni bana combien to sana bana mi balé moi si wali boso oui
Sikoyo omona quand même bana za toi omona quand même bana parce que toi na poto. Na sala nyo surtout j'ai tout fait pour mon bana na sali nyo surtout moi salingate. Na kina ba moyo surtout na tieba mikolo babenga na kevi koluka pasteur ngope ali na moni banate voir même ye ex wana voir même finga na mama na téléphone a finga bande na téléphone le quoi mo yibiki mboko za mboka basi soko yo mbali oye osali acte wana moi ça zuzemi donc moi na otika ya mama toute la vie et ça bongote ya wana c'est vrai que nazoki moi et ça lenga pasi nazoki moi dépression souci abane kotere ngai ba souci belé et ngekuté beli sananga ya ba kino natika bana wana natala nasala vinanga nasali vinanga na bandeli sikoyo mon maman komone wa liboso komone Sabine Ngele azolanda biso siko mama Sabine Ngele ata ko benga na ata nini boye na téléphone o benga kaite to benga ndeni parce que ngai ba bisinga mutu mabe ba bisinga ndoki na kolia bana ma famille m'a manipulé kindoki boye na boye loko ba passer mikolo ba koma kaka et loko ngwe koma kaka bien ya kindoki ya ba siko na kati na tawa na osala kinini ntango mamboni bima ko sala kinini osala kinini et pas ya pasteur wana osala kinini olobela kinini to lukaki yeto lukaki batu ba mona yeto osala kinini ngamona ndo mona passer ngamo ko église ngo ngile ko mona ye na moina batu mususu ba yebaki pasteur ngo ba yebaki penga to luka solution na mona ka atabana nanga nano zo bana nga et simba kité pour tribunal sa kataki na ye divorce salami mais fa mona bana et comme le passion alimentaire ba pesa ka soso mona bana et puis na arrêté ko pesa passion alimentaire na souffre qui vraiment na communauté na dépression nga bitete mieux vaut dans la vie mususu bana wana baza toujours nga ata le tolo bikunate les jours où je mourrai je partirai seul tout ce monde beso mutakufi akena batote akena raye moko alors je peux pas na comme ta vie na tiango pona souci ya bana tant que maman na bango lingité le rôle à mususu comme 17 ans mususu zo 15 ans so nini ba komi bali minene soki ba kolukanga baluki so ba lukanga te nsamba yebi parce que na sali surtout pona mona bana nga. Voilà donc tozo continuer bino ba pasteur je crois ozo yoka ndeko nanga pasteur Paul Madikita oza makamna bino coach Mundabi Mathieu Ted Tendai hein babi le pétrolier je crois makambo za sérieux tozo sola yango vraiment pona toluka d'abord solution na makambo oyo tozo lila butupe moi ya ba pasteur oyo 5 kitoko l'aigle de l'Éternel je crois tozo kende waneza ya liboso. Alors yami balé et salamaki ndenge nini parce que osozoki kuya liboso yami balé liso oyesu ko chiter lisuska na ba pasteur pour nous avec maelete parce que batu ba condamner ba mais azaki limbisa ba parce que batu soko ba kina azaki zoba pour na tika kindenge wana. Merci encore Papa Yen. C'est vrai que les gens sont là seulement pour critiquer. C'est vrai. Bon, mutako ko loba mutako condamner pourquoi quoi yesu deux fois. Pourquoi boyer? Parce que quand ce que l'on a besoin salama, tu y es bakango. C'est vrai qu'il n'a pas mis bien à zobanga moko na minute. Pourquoi? Comme je vous dis que na sambela qui est pas pasteur Kabemba. Papa, moi je l'appelle papa, c'est mon papa spirituel. A baptisé kingai, na zo sambela église na ye. Et on a notre kabwana Sabine, na zo moi si ngai Pauline qui sombe. To balani, to vandi, car nanda ko yo ozali chez moi ici. To vandi to bota kiti c'est vrai que azoki seminareta et bon osala mwa kanda bona boy to zo samile papa Kabemba na aina bato bayebi papa Kabemba je crois que si tu me suis tu sais a baptisé biso na mwa stangai simanango loko nazala na likabo ya nzambe wa pesanga na don na ngai ya prophétie likabo na ngezali et na moni ko sambela ko na loko papa Kabemba et jeté ye masolo na ye prière siko balika bone funga makape siko prière les belé prière belé to ni ko sambela ngana mo singa so tamsu to ba ninga msu tamsu mo veiller tamsu to ba ninga to yara ndakwa wa ba moko papa to prier bo tant que mo to une solution to ni ko samba ka mo bundiri ba miraka mo ko salama ndia mo ni ko utiliser couple na biso siko papa Kabemba ayoki ke
frère pour no benga frère Dominique Timothée pardon frère Timothée na kuna ba to ko sambela nda kuna ye papa mwenye mopeta bi oh mais église ezali ah mais comment se fait-il boni ko sambela et pas frère Timothée or ezali ko sambela ezali ka tamsuzu loko to ba deux couple mo vous avez un camarade ya Pauline tamsuzu ko yawa ayi ko tala biso to si petan ko prier to bondeli tamsuzu na tongo bona boye sangwe kei papa kabi masili kabi ce n'est pas bon si ko tamba siliki siko tellement siko zelwana ki ngapi na zo sambela nzamba sa miracle ngapi na mona ka vision ngapi na nzamba lobela kanga omoni siko olingi o se galena na papa no spirituel na en fait pas ko se galena yete ko sara moi orgueil moi zèle quoi ngapi na yidi ke yeso ali nzamba pa lobela kanga erreur na siliki na kena so église wana te na bino ke soute papa kabi pa ko bi boyena boy pourquoi or mon papa il me donnait toujours de bons conseils jusqu'à présent. Par moko na ke ko mona papa José, papa pasteur José na yebi, ya sa église ta samba ndako na ye, aye ko lukana ndako a petit portabi. Ah, frère Jean-Claude, le Seigneur m'a dit, ya na bi ke papa pasteur ya solo o nzambe atinda ezali. O kana mona misu tonga mi balo, ezali papa José wana papa Kabemba. Na bozana papa José. Papa José Mounez, azali kana na Saint-Denis. Papa José alobi nanga ke Dieu m'a dit, tika la place yo zali, surtout ke na shit na yo. Ngabia boni bonza me fala ksanga pete o ngabeza mbala ksanga na budi na samotem papa na ye abinza mbala tsanga yona mwasi no boko bota ko pala ngatero ko zo bota te azana azo mizo zoate bo umelize mesate so ko des so nize pete vanda nyenza mo peso no mwana bosa la kimi buka mabuna ah ok ndenge ka papa no baye solo afu na yoki pete akei na ye si manangonde passer misa tonde aki ko kota na solo yo na lunge papa Kabemba parce que on va dire ko sambela kaka na ndako to salinga na yo na ndenge makambo yaki grave oya mbalo ndenge na kufa lisutango ngana Pauline to kabwani akina zemi na mwana akina mwana na mwana Pauline Kisombe na Kitambo yana azape na Paris azana papa yana azana Aubervilliers kaka on Aubervilliers kota d'arti so ba doit poto kota d'arti na simaona parce que blo to nazolo bezali ya solo. Je suis pas là pour mentir. Si quoi ça la magindenge nini pasteur bandoko ya côté ya ko sambela na ndako. Oui, oyebi ke comme je n'ai vu que ngai nalingaki ko sambela nalingaki Yesu trop. Donc obandaki ko embrasser basel na nzambe nyoso. Oui, ba msuku ba vanda na otanga ba kombote. Lokanda ko eza munene et bele ba vanda c'est vrai que na za suso ate comme le roi siège na ngai c'est vrai na la suso ate oyebi to yika pona ko sa nini na comme ko ngokote msusu ezala ki on dirait loko place moko boye ba passer ba koleka ba msuko vanda ba ko futa na bango te ba faina bango nyoso pona ko yede mais malgré ça ba salinga mabe siko esala magindenge nini o ya Pauline Kisombe ya Pauline Kisombe zaki passer ona utaki aseka lokola na longe papa Kabemba eno salanga na aina eno salanga soni na zongo sukuna. Bon, Pauline siko ameminga na église na bango na aseka oyo oyebi kaka aseka moko wana kuna na kutana pasteur Marcel ye pa te kitoko so biko te akolelisa yo oleli na mate ya kaka ye siko aye akoti na ndako na nga akoti na vie na ngai. Quand je te parle akoti na vie na ngai il me contrôlait mais siko ye otika kia na ndako ne tandis que yo ye baki déjà que et le comment salamaki déjà avant au perda kutu famille na yo mobimba mais comment yo ndimaki solo mo ndingo ne sama supa na yo ya ona ki fa na mbenga est-ce que ezaki force du mal est-ce que ezaki bozo baranga na yebite c'est vrai na ko accepter on était aïe azo tokino tuzuko no te na ye na lingaki nzambe trop mais si manango ne loko wana moi si nanga azui loko ayepe Pauline pa linga ko sambela mingi ne te jusqu'à présent soko pe er pas ko to comprendre qui pas comprendre que passer dernier mutumu ya police le silite ya somo et ko sala que ah Seigneur c'est difficile. Je disais quoi, c'est dur ça. Et au sala que pasteur comme ko ya côté ya ndako. Oui, pasteur azo ya côté ya ndako côté à bien, tout ça qu'on vend bien, soit 5 coupons, non ça les chèques à cause de coupons, nazate, yatka nanda katika ipeko lalawa. Donc tout ça là qui très bien on dirait il y a un allé qui n'a pas passé Marcel. Ba professeur bandi à lokuta, sikoyo
ani sali église na ndako to sambela pena na moi chambre zaki na ndako studio zaki nango to sambela awa donc to comme na niveau moko boy mais si mana mona bani ko mona moi ça comme moi ndenge mususu moi si asuka kazemi ba ayipsi tout ça sur rapport sexuel est-ce que zemi au polina sanango o abota mwana wana ezalaka ya Marcel peu ezalaka ya ngai Marcel nani pasteur wana Marcel nani comme ne pasteur Marcel ya seka bato bazotala ba yebiye po abala commence au côté na bala so moi simbo ne bivi na été ngaso na tuni polina bitolini ndenge nini na mo sanga poto sangana alingi soute to na touché alingi soute ndenge azoki consigne na pasteur a touché loko ngana zandoki so na meki ko touché ye monana na zemi akolimwa comme il ba na boma abibisinga ndoki azana besoin azoyer azana besoin asala nini jusqu'à présent ne barate yam ko suna mekana kutana Marseille parce que na kutana nem ko suna Châtelet alaki pressé nabi mutoyo nasala na nini meto solika ndeni pasteur akita nazokita akemi akazita msuko na wana na lancer ba moi 3 coups 4 coups na rai non na ko sa bonté c'est vrai que na ko sa bonté na otala vie na ngai vie ngezana mulai na na ba na bazana mike na ba projet na ngai belé mala munzamba benga ngana kenena nga propre kenena nga buzoba moni siko iye siko po mezaraki azu moi si enfin azu Pauline a lambier siko collé na bina Pauline faut tika passer wana parce que mona ndenge alika bana okende et comme qui sérieux na bi faut ko kende so église wana te to kata moi si nga aboyi parce que basi bazana confiance makasi na ba pasteur ezala bon pour le niveau na éviter parce que biso mbali to suna tina mokote passer nem taza danser ya bande ko basi bosala vraiment très attention na éviter parce que na minute oyo je pars nazoba pona ngai vie eza moko bande mbali na éviter vie ezali moko ezami balete bate bele bazana kana ngai o bazoko koloba te ngana zolo ba pona zo ko aider batu mingi bosala très attention na basi na bino obaki na prière tongo midi pokwa o wana bokeba soko ngo conserver libala na yo il faut zarmo balola ta pantalon na bona kota en détail boza mikolo bozo ko ba comme na loba ngana perdre 2 fois mbalo ndenge ngena kufa parce que sona nécessité na perdre vie ngana keni na sama bele so na li fero soko wapi na yebite voilà donc to continuer parce que les soleza moulaï to continuer mais les loyo pona yo église ba église na poto awa c'est-à-dire ba église et le belaka nini pona yo lelo église et le belaka nini. Merci encore Papa Gen. Les églises en France ou en Europe, c'est vrai qu'il y a des témoignages tozoyoka na makambo tozoyoka o eza Franklin o ezomona na Miss Boye lokuta benga yi église nazaraka penza sholi soute na église parce que na koti église ebele na moni makambo ezoleka nazaraki pene na ba pasteur na moni makambo pasteur bazo sala na moni vie bazo mener sauf papa Kabemba et je répète encore na Aina juste na Courneuve awa hôtel Mourizona église za na sima papa wana za musala nzambe na bana na ye grâce divine ou beta musique ya solo wana papa wana za musala nzambe mais l'église mususu o wana no tanga nga ba kombote som dazo ke ne fon nzamba l'accès place nizo ke ne ko sambela parce que comme ils sont déjà ngana kendaka te na bité ke bona likabo na zanango o na zan likabo ya ko mona to bona boye likabo ya ko sakola likabo na prophétie nini soko za na prière te eza nango étouffé net siko elala nango eza étouffé parce que déception leki mais na bosa nzambe na ngate le matin je prie moi si on a bala actuellement o na zan siko o to bodi bana sombalé yé akina na église akina ko sambela chaque fois il me dit chérie église ozo kende ça le église ya bizamzam na bino te ba zairo te oyo akeno koluka basi makango koluka n'importe quoi koluka ba kisi koluka domination non ya zo que église notant na kombo église mutonde pour nos publicité te église ngoza ba tubele ba kendaka ba congolais bazali ba mindele bazali bantiye bazali et église moko ya munene soit disant église bino ke pe sangomo pe ya mabe ya pasteur ango ah parce que moi mon nene boyasa na porte na pariawa non pe sangona yepe ya mabe est-ce que yango tonzo bana mutuke nanda ko na boyi passer ba ya na boyi c'est vrai que nanda ko ba passer ba ya kate mutu na vi na ye ngana zina kebi c'est qui est déjà donc yo bena nanda ko no never passer so passer a ye na porte na ko bete ma kofi mbila mutako ya ko bimisa ye to no kene garde à vie passer ko yate na ko beta ye na ndenga mukete ya solo nzamba zo kanga na ko nike na mine ko longwa
C'est vrai que c'est une mission, hein? Mais nous avons besoin d'un cadre d'émission. Caméra, je m'en fous dans la caméra. Nous avons vérité, parce que la a pimté à côté de l'église, dans la toya, à Kolobelanga sur le Ronin. Parce que Ngamoko, tant que semble bien, nous avons mené la Kisangaï, dans mona. Mais tellement trop naïf, dans un qui trop naïf. Soit ce qui m'a cassé un coup, il y en a pas qui n'ont pas mobali. Donc on n'a pas na mobali. Il y a bien côté n'a pas le pain au côté pasteur avec une mère aussi. Soit vous avez la mère n'a pas les. Déjà pour le seul moi Rolim Sangai tam subam ki bazolanda ngana ko kuta moi Sangai na mutu bazo sangana na ko sekana ngana zui loko so no medima ina frigo na bibina on dit mango au moins niveau na komi est-ce qu'on a bien au côté nanda pas au côté pasteur et ça dans sens wana te et ça dans sens wana pour passer rien nanda ko no ko lukali o ko ya ko lia ni nanda ko tanga bato ba passer nanda ko na bango mo batie ba sani ba les pasteurs ce sont bon bref na bona finga bato bon et ça bango na ndenga na bango moi je le ferai plus parce que mutono so nanda ko no yebite elo nya sa ko yela parce que dit on vivre dans mokilo yo ba vivre toujours d'intérêt omoni mutaza toujours na intérêt na sur moni moto na soko o na soko biashaka na makambo to sololia azan intérêt parce que azan place okenete aolela kuruto mais si manango lobi tanga kozwa yenda okima omoni etanga omoni tanga to ma muto ya toujours so mutaza ko ya intérêt na ezanini nyeso ngana to beta to di na so bloko ya bana nanga intérêt c'est pas na sombi pona bana nanga on va le besoin de yakuta moi ça na bana ausani ils s'en foutent na bana wana ebike ana besoin loko ebi pas maman wana bana zata kuna te yo passer le jour na ndako ozo ko lia ndako no lia te donc interdiction formelle passer recommande ndako na te on a interdiction de plus qu'interdiction no ya embargo donc muta ako mekate atako solana yesu voilà, comprenez, c'est l'ambiance de l'émission. Donc, tozo chité, si ko lelo ba pasteur ba lobela kayonini. Tango yo kaka kombo wana pasteur et lobela kayonini et puis okoyebi sabatu nini o lelo tamsus ba mona ka pasteur net ba biso to mona pasteur pasteur penza pasteur na biso. Okoyebi sa bato bazo na biso nini pour ba pasteur au mona ka ba ndengeni. Bande wana ngai. Pour commencer, vous avez besoin de poto. Niveau de compréhension est différent dans mon. Il y a des gens qui ont étudié, qui ont été à l'école. Niveau de mon sous, moto a l'équipe à Silici à Kodikuna et niveau de mon na raisonnement. Pasteur pour l'engagement déjà pour la division pasteur Zali. Bon, le additionner bien mon on a piste nous pour arrêter. Bon, garçon à l'obato. Non. Pasteur pour l'engagement Mobali. Mobali ngolo banini. Aza Mobali. Vous avez différence en Mobali, non? Moi, si dans Mobali, parce que c'est Mobali. C'est-à-dire, Aza Yesu te. Aza Nzambe te. Noko. Aza Noko, makila na nzoto ezo tambola. Tant makila ezo tambola na nzoto. Attention, parce que makila ezo tambola na nzoto. Yo tango zo kende kuno oyo na mwasi na yo. Et puis, basi yo bazana ba ndenge moko, mais bien aimé. Mwasi nyo sota, ozala mulai. Ozala mukuse, ozala yamado, ozala buena boy. Et ça kaka makani mutunde mutakosa ba film ndenge. Moi ça ndenge moko. Tango zo kota ona tango zo bima ndenge moko. Sikoyo yo mto yeba ndenge kosala. Po nanga passer za Mobali. Tolongoli titre ona ki passer. Aza Mobali. Je crois que vous devez comprendre que Mobali a un sentiment, aza boyer, aza ata bible lobi ke fuir. Okima eloko wana. Maintenant, j'ai que yo passer, moi c'est à Simbio Jean le Boko boy. Moi si on s'en sali moi si na mabena makamnya surtout à Simbio. Toi t'as yo boy, à Sekisio. Na ibina ngate. Na katika na mukose ke aza Mobali. Voilà donc tokomi presque na suka ya intervention de biso ya lelo. Habité papa Jean-Claude Batbazola Ndayo. Soko pesa ta moi 2 personnes par beauté net ngai na pesi Charlie da Silva ye natala ka mupanzi natala ka boye asi bakabela o voiture asika nazotuna Chico Simisi Kwakara to pesi mbote le sosu pa ya capitaine Junior les fournisseurs ya AKM toujours pene Rachidi Nzube Mombele Rachidi Florette Louawa na habité batbalanda biso moi quelques personnes oyoyo bazota la biso je crois batu bako réagir na émission oyo soki bo réagir bo benga na numéro wana za na C
bopesa biso mituna o bokolinga totuna tokotuna pona bino ebisi bato nini et puis le basuka zani. Tout d'abord on a remercié Papi Ndenge au pessinga opportunité ya ko sunga bato bazaki ba ignorant lokanga pona kopesa mbote na Dominique Lopatanga société GPS na Saint-Ouen famille nangai bana nangai so amiko tangawa na belève nangai eza ebele yango ilo na tira ilo mono lobaka ke kozala mayele kotambola ngango parce que les solos ont la silité tant nga na kufa na yibisi bino na ngote tant esprit de mo zolanda na yibisi bino ngote boza kama yele na pesi mbote na tout le monde o yibinga voilà et on commence en voilà donc je crois toko zwela bino sous papa Jean-Claude pour un témoignage oyo palpable oyo yemoko amona na vie naye. Je crois que tu as la pour la deuxième fois. Donc, restez branchés dans le site nabino-kleboa.com. Vous avez toujours Matika Songona Kinshasa, Freddy Akimbe, La Catalea, Topesi Sumote, Epaya, Aziko Force, Fumwetu, Igor Balox. Et te dis moi tous tanga qui déjà poyé toujours Charlie da Silva déjà National Lobaki Landry Lengi l'immortel Nono Tembo TTC Nzambe et à Grenoble. Merci.